Elo kwa tala to mu na ki. Linga kiyo mingi, Janina. Dama nsajala kalamu. Taba ndako beba pakiti za kusudi pakiti buka la. Monsieur le commandant, professeur ville province de Kinshasa, mon général, le district de Nansele est rangé pour la parade de ce jour, à l'occasion de votre itinérance. Le commandant troupe, le commissaire supérieur, Ado Chimbula. Amazon. La Fondation Maloua FM applique la vision de partage et d'assistance en faveur des différentes couches de la population. Fondation Maloua, Fondation Ezali. Off. Arme. Armo. Bien. Rep. Mbote na biso baso. Ok, tozana tango mingi te, tosolamuke 5 à 10 minutes bana tozwa essentiel. L'essentiel c'est que boza batu ya yambo na ye kotala na cadre ya kotala condition ya opération ya la police. Tobandili awa eza par hasard te, makambo eza ebele awa. Eza boye te? Biso pe tango toyaki tolobaki ça sera chaud. Ça sera chaud, et ça slogan T. Ça sera chaud, et ça que ça sera chaud. Et ça moment il y a se réveiller. Ça sera chaud wana et la kisi comportement na biso ba policier. Est-ce que ça favorable pour na kotia kimia na esika tozali? Parce que et ça n'a comportement, ce qui va monio, tu n'inspires pas confiance. Moyen d'obtenir résultat ezali te. Surtout à Nansele. Par rapport à son azakozwa, balobi ce sont des policiers qui sont à la base, il y a insécurité. Yango moninga na kitiao. Pour avertir qu'un homme averti en vaut deux. Bakanga kasoda sima mukongo te. Tokani? Eza police ya awa nao babengi ba ujana et quelques éléments ya FRDC nde baza ko semer terreur awa. Ajoutons à cela maintenant ba jeunes délinquants qu'on appelle Kuluna. Alors, chaleur wana soko linge kuta yote, banda kozwa position. Teokani? Banda kozwa position. Toyema sekite, tozana mission, ya ko redresser, ko pesa kimia la population, ya ville à Kinshasa, et y compris ya Sele. Na uti kopesa ba directive na commandant na bino ndenge nini basala ka organisation ya patrouille ndenge nini basala ka ba opération ya police toko travailler bongo ere oyo ezate mwasi na gaza na zembi mwana na gaza kobela okovanda na boloko ko subir
violation de consigne. Toyokani? Alors, kopesa commandant na yo pas cité. Parce que quand tu n'es pas commandant et qui n'est pas un individu. Pour un comportement individuel. Et ça pour na toya koloba polele. Que biso système ya biso na musala eza ko travailler ensemble na bango. Baza ba to bengi autorité politico administrative. Baza ba konzina biso okomona ye opesi lusako pour aza autorité politico administrative. Aza représentant ya mukonzi ya mboka na mabele na ye. Na quartier, chef de quartier aza représentant ya mukonzi ya mboka na quartier. Na avenue, chef d'avenue aza représentant ya mukonzi ya mboka na avenue na ye. Siko aza mukonzi te. Tokotosa ye, toko collaborer na ye. Après tourner oyo, bokolanda communiqué de presse à la police. Là, nous allons donner un numéro 2, 3. Et kozonge la bango, et kozonge la population nous s'est rencontré. On a kobenga biso en temps réel. Est-ce que toyokani? Biso tobe makambo ya kobenga ka biso, makambo esalemaki lobby yozo benga biso lelo. Poto salanine. Poto salanine. Ba numéro wana tokotinda yango et kozala pe na WhatsApp. Osali opesi otindeli biso situation lokola yebani bino nyoso. Mingi kati ya bakomanda commerce na bango eza kuluna. Okangie omone apesi mbongo otiki. C'est pourquoi je suis là, venu vous parler en face. Otiki kuluna, prépare-toi. Prépare-toi. Parce que bakuluna toko kanga bango. Oeza salle de fête était bakoya ko sala fête. Est-ce que tu as vu? Commune en scellé, eza salle de fête. Oh, kuluna fa ko sala fête. OK. Tozo tia mécanisme ya ko identifier pe ko yeba partout ici kazali. Tozo lancer appel à la population. Numéro to kopesa. Ezali pona kopesa identité complète ya mutu oyo jeune délinquant. Tokani? Donc, il faut faire attention. Yo commanda va citer yo na likambwana. Toza kotia téléphone avec toute la modernité. Localisation, WhatsApp, tout. Et population a un devoir, il y a koyebisa biso avec précision, avenue tel, numéro tel, kuluna fulani, avant d'akawana, asalaka boye boye. Oh, il y a kobanda ko pesa information à malambo, monsieur le bourgmestre, il y a une prime cassée. Ba autorité ba pesi yango, toyebisa biso bino bongo. Population nyonso. Oyebi mutu amabesi kazali kamata bon note komi livrete soki to vérifier eza ya solo to kangiye oleki na état major kozati des messages pour une opesi information renseignement information te lokolo lingi kado obandi kokosa kuna na numéro tel bakoma kuna mutu azaki okozwa eloko te. Toyokani? Parce que l'Union a développé Kokosa. Kokosa te. Pesa ya vrai. Bah, trouver que vraiment c'est un bandit. Yondo pesa qui adresse. Donc vérifier la base de données na biso. Que informateur exact tel.
oleki l'état-major ozwi cadeau mingi moke meza cadeau pourvu qu'on vérifie à partir de 10 kuluna cadeau ebandeli wana. Est-ce que tozoyokana? Alors yo kopesa kaka totie na base de données na biso tokangi ye totali informateur fulani fulani moto alobaki eza tel ozwi appel on t'appelle tu as ton cadeau. So kuna ozwi téléphone ya moto ozwi eloko ya moto mbongo ya moto il est grand temps obanda koluka mosala mosusu parce que on va s'occuper de toi. Au centre. Portez armes. Monsieur le commandant, commissariat province de Kinshasa, mon général, les cadres ainsi que les agents du district de l'Ancelin ont bien suivi vos conseils et vous promet un grand changement. Virez vos ordres. À vos ordres. Fondation Maloua kosalisa ba Congolais moto ya mayele pe ya bwania ya lingaka mboka na ye Maître Maloua bili totombeli yo longonia yo nzete ya malili ya ba Congolais kasungaka pona kate Ernest Mobimba tozali nsima na yo Fondation Maloua espoir na Maloua Bili, mwana ya Congo, président fondateur, ya Fondation Maloua, coordonnateur national, tous pour le Congo, mwana mboka, azwi likanisi ya malamu, pona kosalisa, ekosunga bana Congo, moninga malamu, ayebanaka na tango pasi, ya lelo tomoninga miswe, Fondation Maloua, mosungi ya bana Congo. Maître Maloua azalika bonzembe pesi na RDC azosala misala ezomonana tosangisa maboko Fondation ekende liboso. Le leader incontournable de Luiza, Maître Cléophas Maloua Bili. Fondation Maloua Mkubwa wa Mugini baba mwenye anajua kabula tena anajua kuikala na batu beto sadisa ndi betu bwelandi maboko beto zituswa kintwaji na beto Ambassadeur de la paix du Kasaï. C'est ici où tout tourne autour de cette école. Pour le police, c'est le pays où se battre. Pour la police, est obligée de se défendre pour intervenir. Elle était au Lendemain. Quand on a demandé à ce qu'on puisse se rendre là-bas, quand nous sommes partis là-bas, c'est peut-être tranquille, on va trouver le bourgmestre sur la client. Le Suiciat est là. Le Suiciat qui a été placé pour essayer un peu de pallier à cette éventualité qui va se passer. Tout vers l'enseignement. Vous savez, ça va. C'est à Angile, quartier 13, là où le bourgmestre a eu son adjoint, quartier 13. Ici, nous attendons. Centrale.
Mère, attention, mère, écoute. Provincial. Professeur congolaise, commissariat. Ville de Kinshasa. Mon général. Et détachement. Représentant congolais. Commissaire Hubert Tcham. Et vous, le légionnaire, à l'occasion de la vie de travail de ces jours. Moi, détachement. Commissaire principal, Bocholo, Kokubo. Avançons. Bochigale mwene wamune mwokwende majunda maluwa muluma wa mukaba muntu wa molona wa kubileja wantu walwa wabilai wa kufuka menje wakwambulisha bukwa bisamba baitu mutu ayipanda bona soma luwanje sumu chakwendela bwe maluwa kayimwimana wambulisha batoka ni bafika wambulisha bavela ni babanji wambulisha bana bashia ni bakamba waguliza kamaye mwana wa kilofasi mwana mwamala ni ngandu maluwa wa mamu Bote na biso naye kosola mingi na bapolisier oyo bazali kosala mosala awa nsima nango tokosolola na autorité politico-administrative notamment chef de quartier oyo azali awa ndenge tolobaki ke ça sera chaud ekozala moto mpona biso bapolisier biso moko d'abord bapolisier esengeli toyeba role na biso oyo chaque jour tolobaka kobatela population na biloko na ye eza na bapréalable c'est-à-dire ntango otali bakonzi badote bino na infrastructure oyo yo ntango okomi esengeli osala ndenge nini okokoma utile ndenge nini okosunga population ya awa na infrastructure oyo bapesi yo soki otamboli omoni zelo oyo baye kotia eloko awa c'est-à-dire oyo eza centre moko ya pasi centre ya bitumba alors police toye awa mpona kokabola mpona kotia kimia mpe bato basentire kimia wana bato wana nde population biso bapolisier kokanga maboko esili il faut koyeba ke tozotravaille 24 sur 24, c'est-à-dire commandant a organisé relève ya musala. Yo sali lelo, lobi moninga sali, lobi okuna moninga sali, bo couvrir semaine, bo couvrir mois. Pour na kosala musala na biso, tokoto sananu biso ba policier, ba konzi, ba autorité, ba bengi ba autorité politico-administrative. Bangonde bazali ba représentant ya mokonzi ya mboka na mabele loko tozali na commune ya Njili bourgmestre azali représentant ya mokonzi ya mboka na Njili tokopesa ye lusako tokotosa pema ya kosenga biso chef ya quartier aza mokonzi aza représentant ya mokonzi ya mboka na quartier tokopesa ye lusako tokotosa oyo akoloba tosala kuluna ayebani ndako autaka chef ya avenue garçon ya quartier boyebi biso tolobi boye ndenge toza kozonga tozotindela bourgmestre na ba chef de quartier numéro na biso ya contact mpona obenga biso directement parce que na barapport na bino susi ate basalaka te bazalaka ye moko bazala munduki te boloba bongo te quelque part ya solo quelque part ya lukuta yango toye kopesa numéro oyo bokobanda kobenga au même moment kobenga te makambo esi esalemi wana eza inutile o ezalaki lobi basalaki boye tokosunga yo te ezosalema sikoyo benga biso na numéro wana tokotikela yango bourgmestre chef de quartier po bamosusu babengaka mpona akos abengi yo boye ye asali kotoyo
toyokani mais bakotia bino population obengi opesi fulani kinavwidi avandi na avenue Masiala numéro 7 yende auti kokata batu machete yende auti koyiba cheneta mama soki osali bongo otindi ba information na yo etali kuluna 10 yo note kaka okotinda na numéro wana bakopesa bino yango chef de quartier ce n'est pas pour rien azali wana numéro wana ezokoma na commune ezokoma na ba quartier na avenue osali bongo okokisi 10 kuluna ozwi litomba ozwi cadeau kotia liste ya pamba te obi lelo nazangi matembela bana tika na tia bakombo ya mutu soko okosi tokoyeba toyokani otie mwana wana avandaka o elombe mobali wana avandi place tel place biso ata lelo otindeli biso lelo toyekoluka ye toyokani toyekoluka ye mpona kokanga ye bakoki 10 ozwi cadeau na yo eza babiloko ekoya na bacommune toyokani alors tosengi collaboration na makasi pour capitaliser eloko wana 10 kuluna vrai tokangi mpe bango ozwi cadeau kotia kombo ya conflit te tia oyo ya solo so totie awa bato nyonso babi ye wana toyokani ya mibale pesa biso information na temps réel eza te o police bayaka te yo tokopesa o numéro yo nde benga soki baye te eloko wana ekozala na whatsapp eza na makambo nyonso eza na technologie localisation biloko nyonso otie totali toza na eloko babengaka drone ekoleka wana ecartographie place wana tokosala mosala bongo tolingi collaboration makasi entre police na population po toyebaka biloko wana benga ntango likambo eza kosalema bapolisier oyo baza koyoka babengi yo tu n'as pas de justification komanda akoveye na équipe ya patrouille na équipe ya kolala baza na mitindo bazwaki ndenge nini ya komaîtriser biloko wana commandant à l'écoute de ton commandant policier à l'écoute de ton chef toyokani oyo ndenge wana nde tokosécuriser bato baza na bosenga information il faut kotambola totie numéro populaire eza connecté na ordinateur tango otie biso toza na équipe eza kotala avenue tel mutu tel akokisi 10 toke ale bino 10 kende boke ata na moi tokoya kozwa ye ata na butu tokoya kozwa ye eyokani kobanga te osoka ayebi ngai nde yango kuna okotiaka kombono na numéro wana eza ya biso ekokoya kaka epa na nga nga nayebi ndenge nini ya koprotege yango te esilaka te me ntango tokotia ensemble makambo wana ekokita makasi soki yo opesi te moninga akopesa donc toyebisi bacriminel ezala oyo ya bamasasi na butu ezala oyo ya kuluna njili ezali boulevard ezali salle de fête te oyo ya bakuluna oye osali balabala okangi yango okangi tokangi yo les policiers je crois que boza koyoka oyoki alerte vous descendez vous arrêtez immédiatement biso toza déjà évolué na communication et chaque commandant akozala évaluer na makambo wana na base mpona lelo awa na njili tosuki wana mon général eza question vraiment te mais eza naza na likambo loba propos ya ba policier o toza na mona cité awa mon général niveau ba policier bazo yibela biso population c'est trop awa soki oye na souciat oko porter mutu plainte policier azo sengo mbonga makolo mais chaque soir les policiers babimaka rapport kwa mulongo bazo kanga ba couple otambula bo n'importe comment bazo kanga mais soki oye même na pota ba ko sengo mbonga makolo po ba se déplacer
de deux. Problème moi toza nanga lobby c'est passé lobby mon général. Ba policier ou associate o. Ba tambusi mutakala. En pleine journée. Mon général to éviter slogan pour le population ni policier azana pour protéger population na ba bien éviter ceux qui ezakara d'âge to bolo ba pour fragiliser biso comment. Donc niveau tozo souffrir pas ba policier oyo na éviter ceux qui yo lobby na bien tant on fait ça mukongo ba ko sala likamu mususu. Autre chose, donc ils ont souffert ma casse, première insécurité, il y a Kinshasa dans la police. Là, vraiment, j'acquise. Au général, parce qu'au général, il faut comprendre que la police n'est pas pour les civils. Et alors, même si on ne doit pas quitter, on en tout cas, nous apprécions d'abord le général. En tout cas, quand on porte ma cœur, ceux qui nous l'héros en général, et quoi il y a dans ma boue, on a vous avez décidé de voler pour nous, on s'est dit, batterie, on s'en a qui. Il y a pas, en tout cas, on s'en a oublié, on a aussi, c'est plus dans mon bagage, c'est penza. Dès qu'on a oui, vraiment, c'est plus dans mon bagage. Et l'autre, on a posé la outakala, yango. Na 20f na kata lupango aye bakangi bango baye awa amande ya pamba bazosenga 100 000 francs. Voilà quartier 13. Nanjili. Route Segomas. 20 ya pamba 20 akata lupango lulenge ya kotambola na nzela. Mwana wakila fasi mwana mwangala nengandu maluwa wa mamu gatuye matumba mwinjile kwetwe agama kwetu bene motu batu badisanga bima na kuchengu mbaba ile jitunge wajuwe akabe ya bantumba prense ngaji kutenda mwanetu ponda soma luwa mwene meje muluma wampolondo wakulisa kamai wakututu mushinga kwa bisamba mwana chanja chanji paka cheye chikwata mukumbi kachitu chapanga ngole juga banshi muluma jikanda. Mon général, tâche-moi donner Roger pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre visite de travail. Commissaire supérieur adjoint Lumumba Kane. Bravo. Teleje ngumeyai chilogwe ile mwai chiwampa chenye mulumanyama tatwe ile mwai Zambia kulame mulumanyama akwelele bijimu ningondo tatu Zambia kupuma tuku ningondwe kanyaga musebele kakaleje banene mokulwa tabila wakulwise ile mwai Mwana wa mwanda mwangalangi tabakwe maluwe ile mwai Mwana wa ngandu teleje ngumayai wakulwise ile mwai Maluwe mweze manene mujitunga Mwibaka tulaso kumwanda bene jai Opitale binene tambwa banse Nashukulwisa tambwa banse Maluwe mwibaka tulasa bene jai Umujima imba kwijile tatwe Kananga malandi kwa lugweba Mwana jitumba kwijile tatwe Chikoba chama sama kwa lugweba Raitu mutwa ipanda Fondasyon maluwa chisumu cha kwenele we Makamba kwetu bene motu batu balisanga Biba na kuchengu mbaku ile jitunge Amuwa yo Umayabi lobo ya kujile Lelu nyinu leji chilobo chakwe Maluwa omwande mwangala ningandwe Metre maluwa gatuye kwe Tatanye yo Ulelu watu lasi mufujani Maluwa gatuye kwe Tatanye yo Wana wangu Awa vraiment tozali na insécurité makati papa tosepeli na présence na yo bango moko bamoni ndenge yo kiti na terrain oyo azala matoi ayoka mama nyosa te ya mwana na ye papa mpo na ngonga oyo tolembi tolobi lobi mobulu esalamaki awa ya makasi mutu auti kokufa kaka na bakuluna ya kobunda papa vraiment tosepeli makasi papa général tosepeli makasi
toyebi ke ndenge okomi na Kinshasa boye tozwi kimia tozali na esengo mingi awa na Kisenso tozwi kimia ndenge tomoni yo oye papa merci maloba nazalaki nango mpona koloba yango wana ngai Muse Jeff artiste comédien Juga banshi mulumaji kanda ulonga tulasa mufunja mikani maluwa akatuma tunga bwendeni muluma kwele mayumi bakwele nshimwe chiwampa chinyi mulumanyame mwana wakuluiza ngita bakwe uji mulale nungu bakwelango Juga banshi mulumaji tatwe ila mwani maluwa teleje ngumayai chilokwe ila mwani Oui, ngai nazali honorable député national qui a remplacé le Fumwa Banga Moyo, qui était comme honoraire vice-gouverneur, Nero Mbungu Mbungu. Ya solo na sepeli na visite ya général na kati ya mabele ya Kisenso. Vraiment ya solo tozali kolela, même ngai moko nazali menacé pour la insécurité. Tozolela to bourgmestre azosala tout pona koluka moyen ya diminuer fréquence ya insécurité mais tozoyeba te tosala nini. Tala lobby na grande fête paroissiale o tozalaki nango après sortie ya bourgmestre même ya évêque Edouard bana babundi na veni de l'école. Vraiment yango nde nakende kokutana d'ailleurs na général pona ameka ko forcer biso pona sécurité pona sengaki totia point chaud côté ya venir de l'école vers les terrains de football. Alors vraiment na sepeli na présence na ye vraiment tozo senga un renfort pona sécurité ya biso awa surtout na la colline ya bana Kisenso. Tozali tranquille te ba mama biso bana tout ça ba jeune mususu tozali na insécurité. Moi-même je suis menacé ba komila kinga même lettre que honorable soko forcer sécurité te tokoya ko sanctionner bino na population na yo moko. En tout cas d'ailleurs nazo senga deke tosali point chaud wana kombo ya général Blaise il faut ezala na kati ya point chaud wana o nazo senga vraiment toza vraiment en collaboration avec notre bourgmestre de Kisenso o yazo sala makasi mais tolingi vraiment général a renforcer biso pour la sécurité pour toza na passe akamba kwetu nakatende watumbile mwenu mwabalu vile mujiji yoyo ushimaini kana majagai uchigaba majagaye lele kuluiza majagaye kumputu majagaye onasoma luwa majagaye bon moi ça habité à Kisenso zamona Kisenso kutami awa legandi awa lekomona kongo to boy teke awa pour les amis même biso même la police et pour les amis ba bina ba to sala ko muna na biso to mona ke jipo yoko ta biso to fanda kimati o ma ofandi ko fanda moi ka vote moi to bo sura moi jipo yoko timo e ka bino ko kepe ko mo 100,000 200,000 de fuya marabu to biso to bi na biso na la police na bikela kuna bazali kasi boy ba bango ba kombo ezali ne ba biki batika numéro to bata mi ko to bika ba ko kama mote boy ba ko to be parler pour na ko su za to wa bata ma ko mapete na atala SMS atala upenga ta kuna za pasi ba ya kama mais biso ko ile chip ya kama ba diffamation ngata te pele bakani bango diffamation ka boy kaka chip ye mo boy e kangi na kuna te ani ni te bakeka ko mbongo kaka la police za munene ko kanga maxila biso la police kuna ko quartier eleki munene la police ezaka moko muna tozaka na 3 policiers mabakisa biso basoda baza muke Mbote na balandi FMTV na ye moko le descendant prophète Kimbangu le petit-fils de Kuku Pemba naza awana général na ebisaka bino ke makambo ngo sozo kende bien te etali bino zalande na souffle na terrain
alors toza awa précisément na Kisensu na kati ya kotambola na yemei na yebisaka bino ke yaza naza wana po na ye yaza pe po nanga kozwa ba image par rapport ya Indusa. Je crois que tozo kita molongo toyeba l'essentiel par rapport na yemoko arbitre FM toujours TV na pointe toleka kasungaka pona kate ernese mobimba tozali nsima na yo fondation maluwa espoir makongole ekongole boya tosima na maboko na fondation maluwa totonga mboka na biso Maître Maluwa Bili mwana ya Congo président fondateur ya fondation Maluwa tous pour le Congo mwana mboka azwilikanisa malamu mpona kosalisa ekosunga bana Congo moninga malamu ayebanaka na ntango ya pasi ya lelo tomoninga miswe fondation Maluwa mosungi ya bana Congo Maître Maluwa azalika bonzamba pesi na RDC azosala misala ezomonana tosangisa maboko fondation ekende liboso. Le leader incontournable de Luiza, Maître Cléophas Maluwa Bili. fondation Maluwa mkubwa wa mugini baba mwenye anajua kabula En général, nous avons donné, comme ça, du centre de ranger pour accueillir le grand déshonneur et l'occasion de votre visite de travail. Le commandant du détachement, le commissaire supérieur adjoint Blaise Bengou Leme. ya Kisensu makambo toza koyoka eza malamu te mpona biso na pelezi na commandement ya sika makambo ya kodevie mission ezali te soki odevie mission okorépondre c'est ainsi que tolobelaki comportement ntango tokotaki mingi nazolanda comportement na biso bapolisier epuis nde comportement ya population biso ifo tosécurize bato mpe ifo bapalpe yango ifo basentir ke baza sécurise nazoloba na biso bakomanda nyonso population efe sentir ke eza sécurise eloko moko te ekoki koleka polisi na mokili mobili partout moto atiaka kimia atiaka ordre ezali polisi soki oza kojouer role wana lisusu te il faut ko se remettre en cause ozonga nsima moke kotala nini esengeli nini esengeli te toye mingi mpona likambo ya comportement na biso ndenge nini tokoyeba kochange pour que résultat emonana mpona population toyokani avandi kuna ndako yango wana toye tokeire ye toke na ye esengeli sika esengeli ake toyokani awa kolela susu te o bourgmestre o nini nimero ezali benga ntango ezosalema soko bandi kobenga o jour wana ezalaki boye wana ekomi distraction ça va parce que mokonzi ya mboka akozala partout te aza na barepresentant na ye bango bakosala mosala okopesa makambo wana na kimia epa bato wana toyokani policiers, changement de mentalité et de comportement.
avant to silisa to landana no élément oyo elekaki samedi le 19 vers 1h. Jemi Alpha makambo basalaki, je crois que bino moko Borolanda. Et lors on a bête c'est un habit que Général Blaise Kilimbalimba a convaincre metema ya ba population na ba acte na ye concret. Donc ba acte na ye etalisami que non vraiment le Général Blaise Kilimbalimba musala kitoko. Ba Jemi Alpha ba longwe na limité poids lourd ba yeko se retrouver na kapela ba botoli ba moto. Basilisi pete baye na 15 vers 1h et ana batu bamona ki bango bokanti bamona bino te bamona ki bino pe bazokanga pe bino ngala lobi be bazokanga bino Blaise Kilimbalimba bazokanga bino vers 1h à 15 basali sous action nyonso na po na nini po bana bazozonga classe kala mingi te basombela bana uniforme moi bakaye est-ce que zala ngande ngwala est-ce que Blaise Kilimbalimba sengi ngwala mitema ba population vraiment basepeli na ba acte ya Blaise Kilimbalimba zo sala vraiment kitoko ne lengi. Je crois que tout l'élément, bon autozongasima. Merci beaucoup vraiment, mon général. En tout cas, vraiment, le sac coming parce que Moussa les autres salles, la ville est calme. Tu as dit vraiment que, comment je peux dire, on a vraiment une autonomie, on a une autonomie, on a vraiment Moussa les autres salles, donc tu peux dire merci beaucoup, papa. Parce que tous ceux qui sont victimes, il y a un Jemi Centre, l'élément Jemi Alpha, tous ceux qui sont victimes na bango, ok vraiment, tu récupérer bien la biso, tu récupérer vraiment, tu sais une justice n'a vraiment ça là. En tout cas, mon général vraiment, merci beaucoup, merci parce que vous êtes compétent. Biso tu guide bataboyo, bazo soutenir chef de l'État. Yo vraiment aux compétents vraiment. Donc merci beaucoup to bois que le bafler délai. Vous pouvez si sous colonel Numbi. Merci beaucoup. Jemi Centre parce que assistance na yo ils bien. Vraiment merci mon colonel. Merci mon général Blaise Kilimbalimba. Biso ba victime to retirer téléphone, to retirer mbongo. Toza wana Jemi Alpha o ba toza ba victime na ngaba. To retirer. Merci. Ah, tout ça. Voilà, tout ça précisément dans la commune qui s'est quartier situation bon, effectivement, c'est-à-dire ça veut dire que Luna et ça, vraiment, je peux dire à 100%. Les gens ont proposition, les gens déjà dans moi, organisation pour ça, la latéral est là. Ok, suppose que le samedi, balobi que 10 personnes sont commis 10 personnes. Au Ezaba, nous avons au bazar répondu. Toi, nous avons cadeau. On a eu et ça nous bon, et ça linga vraiment bien. Et ça linga bien Diwana. Voilà, ça va bien parce que pour ça la paix que nous avons sur population. C'est parce que nous avons à chaque fois que les alors que et c'est mon île salut pour Kaya général Blaise Kilimbalimba na terrain na c'est tout la général ça pour dans la population on baisse un message vraiment pour visite na bino ya visite na ekoto esali bino ndeni esali so kitoko tomoni général na so sika ina kaza kisensu esali so elengi fort esali bino elengi esali so elengi fort oyebi ba principe na ye o ya azolo ba déjà est-ce que koto moto tracasserie ba policier ba sala musala bango normal to koma faut funda bango déjà moto koto bina ba policier ba mona biso wa biso ba bolole na bango ko kanga eloko to sali ko iba nyoso yebi kaka mais de c'est en général que azula ba solution pour mamwana voilà to sengi bongo azula bango azula bango merisa ba policier na ba bureau de basa musala na bango basa musala boto sita do bazo respecter parole la générale bazo respecter ngote bazo yiba ba chombo ba nini ko botola nyoso wana na kati très bien to lire géné bazo carton nini bazo carton rouge bana bazo carton rouge ba policier na ba bureau de bana kata musala na bango bana kata musala na bango bureau de
général asi alobaki me bino bootosaka te nayebi te eske bozotosa makambo ya général ndeko alobi ke napesa bino nga te wamulisha batoka ni bafika wamulisha bakwela ni babanji wamulisha bana bashia ni bakamba wamulisha kama mwana wakila frasi mwana mwagala ni maluwa deuxième poste yali na Makala depuis à Makala balobi ke kumesa manteke na kumesa kisese de mwango non pour le moment balancer à moni c'est bato kwa la la tracasserie ube ya yebi yango bia yebi yango te voilà bato transport siko la police siko pona la police deuxième point problème yali il fallait que tant beaucoup le salami voyez aussi d'aller la police toi la moto la moto na matin la police ba matabaki donc comment ne faire ba retard pour salama ta bo kende ba kuluna ba sali nini basi bakini ce qui est réalité oui oboni mobulu boye bo signaler ba ça ba te so bo moni muta moto bene tibiso ba chauffeur à 3 pneus tu na moto to telemi to bi ki kuluna zo bunda kuna ale belema mabo ba maté ça c'est nga bo afutela nga bo essence et ça c'est nga bo ba matimba la moko to kei place wala ba ke ba traquer ba wala ça va ouais ba comme moi général c'est quand tu côté la police na ebi tende na moni de sukulé na yo tende na me keto ko sunga yo comme on a place qui dimbalimba est-ce que pendant petit déjà ça la police bazo to sama bane to ko ba to na ko ba la vraiment bazo to ça te ko ba ba poser bazo bimala ba non bazo to sama lo ba général dans un des cartons on appelle ça carton rouge et pas un nani pas la policier on bazo sala musala bien te donc c'est bon. La Fondation Maloua FM applique la vision de partage et d'assistance en faveur des différentes couches de la population. Au Tsolanda parcours ya Yemei Blaise Kilimbalimba général Bisika Tamboli Nansele akoti Chango Njili aego sukisa na Kisensu bomoni misala avec FM TV toujours na pointe na moko le descendant prophète Kimbangu le petit-fils de Kuku Pemba autour na Kuku Pemba pia Kikuti na tous les deux côtés qu'on a sangi city mabele ya bisot bomoni ba image bomoni ba population lolenge balobi tokolo ba sunini image fait loba image lobite et lobite nazala nga moko te toujours mon boss maître Billy Malou à Cléophas force tranquille libanga samai azaka moko libanga na bima papa mbate ça veut dire so bimi faut batongela ngondako engambe lourd cameraman ambija moindo na pesi mbote mingi na bayini ya Congo na pesi pe mbote mingi na bayini na ngao balinga ngate fona saluer pe ga binoti madame Ruiz madame Fifi tour de contrôle match Silia tout mon ani Fondation Maloua Fondation Ezali Fondation Maloua Osalisa ba Congolais moto ya mayele pe ya bwania ya lingaka mboka na ye Maître Maloua bili totombeli longonya yo netete ya malili ya ba Congolais kasungaka pona kate Ernest Mobimba tozali nsima na yo Fondation Maloua espoir na Congolais Congolais boya tosima na maboko na Fondation Maloua totonga mboka na biso Maître Maloua bili na ya Congo président fondateur lingaki yo mingi Janina D'abord, ça vient la calame. Ça va bandako beba bakiti za suki bakiti buka la